C'est sérieux, oh, Magambo. Non, un vrai chauffeur en plus. Ah, yaga. Ah, ça, yaga. Ah, ça, yaga. Otambwala mukili. Otambwala mukili. Tokei. Tokei. Oyeba ngo bien. Tokei. Pousse là. On a bien. Oyo Killing ya Congo. Tapez les mains. C'est sérieux, oh, Magambo. Non, un vrai chauffeur en plus. Ah, yaga. Ah, ça, yaga. Ah, ça, yaga. Otambwala mukili. Tokei. Tokei. Oyeba ngo bien. Tokei. Pousse là. On a bien. Bongo nde mboka Congo, mboka ya bakoko. Bongo bokomona pamba lobi bokolula yango. Bongo ya Afrika, Bongo mboka ya kitoko. Bongo ya bato mayele, Bongo bakobikisa yo. Bonne année. Allô. Oh allô. Allô. Omoni boye ba criminel bayibi babeti makasi proximité yango tala proximité za pembeni bayibi pembeni ya proximité
bayibi pembeni ya proximité, pembeni ya proximité. Oh mboka nini oyo? Bazoyiba pembeni ya proximité, proximité aza wana baoyiba. Tala bayibi awa. Bayibi awa na Congo Kitiri oyo. Bayibi proximité za pembeni, proximité za pembeni. Quel genre bayibi awa, proximité yango eza awa. Proximité yango eza pas même 50 mètres. Mais bayibi moko eza ndenge nini, basoda ndenge nini. Ah, na plein mo yibo babeti massage pe bo à l'aise. Une course poursuite. Il y avait une exclusivité. Une belle course poursuite pour réclamer le Congrès et donner à tous les policiers. Purée, c'est pas vrai. Et le gars s'est fait choper. On l'a eu. Alors là. Oh là, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et le gars il continue sa folie. C'est pas vrai. Waouh. Oui, la task force est là aussi. Bon, akiti na bala, abimi na balabala, ache moto na ye na terrasse, allez, toleka. Ah, kini mboke lengi. Bon, bino na bomona te Théophile Munganga l'entelo reportage. Eh, Mboke lengi. Hein? Eh. Regardez ce qui va se passer ici. Venez. Regardez ce qui va se passer ici. Échec. 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 Ah, échec. Échec. Bandiko na ngana utamisi litala village avec du chauffeur. Fia. Chauffeur ici du shit. Yaka na papa chauffeur wana chauffeur silimba mbuke la
Tamba gisasa mwa makamba misi anya misa ishit. You papa yaka papa ulashta papa you chauffeur afumwani uwaja asko mtemi suki kalika bo chauffeur fia la ni chauffeur kangamidi bandeko na ngai botala transport na Kinshasa ndenge ezalaka bandeko na biso ozomona bazobeta makolo abandi banda zando ti na limete na boulevard Lumumba ozomona bambouteillage epai. Alors la plupart ba taxi ou bien ba taxi bus ba commencer à ba demi-terrain ba tripler ba prix. Des conséquences nango yango bozomona bandeko oyo eza boye babandi banda zando tio ye première ribake boye tio komona quartier 1 botala bandeko na biso nde bazo souffrir le pays le plus riche mais bato batambolaka kaka boye ndenge bozomona bato bazotambola boye sans espoir omona na bilongi ya bato ozomona ke peuple moko désespéré. Ah, bakondi ya mboka. Tosala bino nini, botala. Allô? Voilà kano. Allô? Voilà kano. Allô? Hola, Cano. Hello. Hola, Cano. Hello. Hola, Cano. Hello. Hola, Cano. Hello. Décembre en moto kati ya moyo embouteillage banda tongo hier oyo au rond-point efficace nzela eza te décembre nde makambo tikuna mawaya nzela etokendeni na mbula spectacle na jet li na tongo. Hey Jesus! Hey Jos! Jos nini? Jos! Hey Jos! Nini na mwe boku mamutu kati nzema ni ngabo mande mutu ewe. Hey Jos! Jos! Yahweh bandela mi Congo.
asa contrôle technique nasi contrôle technique yango oyo nazala bafidi na bakiliate contrôle technique yango oyo permis nasi permis napasi yo mokuse wana napasi yo permis okoceke o permis yango na mbata soosala permis na ngai machine mpe baza nango te baboyi nango basala mpe bavernisma naboyi bakontina mpe bine babetilo tukeza natusi omana baotopikile libera mama peuple mokonzi tolaki bino te tokotrahir bino te tokokende bongo tina le 23 décembre 2018 po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana bomoko oyo tokosala yango na bacirconstance nyonso moto akokabola biso te eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi mpe na miso ya nzambe aza kotala biso likolo ezali tomeli mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu bokozwela ye sikoyo mokano biso bato ndenge tozali awa tomeli mbondo kasi popo moko wana ezala makasi batata bamama bandeko bilenge surtout bino bilenge nalingi koloba na bino. Nous sommes le 26. Kabila et Kagame sont en train de menacer Kinshasa. Ils vont attaquer Kinshasa par une pluie. Oh là 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 là. Moindre escarmouche. Kinshasa va être attaqué. Kinshasa va être attaqué. Escarmouche, chez où? Oyoki elengi ya Congo. Tapema.